les amis de Londres. Donc on est toujours ensemble dans les bancs. Ils vont les Todake. Il y a tant déjà un peu sans temps on est habité quoi. Joseph voit ma prêtre na carte à Londres. Donc de cette trop. Donc peu sans temps toujours en marche quand on est Zalaka. Moussa toujours continuer, Moussa continuer quand on est Zalaka. Le Bossanité. Tolobaki toujours makambo oyo ya pesa ntango bato wana bazoluka neti bakota na kati ya makambo apesa ntango. Est-ce que bayebi source apesa ntango babosani ke pesa ntango eza entreprise oyebisaki bango te Ivan Todaki ki makambo eza musique plus mpangi na Londres nayebi te quoi Francine Bomboko nayebi te so na lobanini Joseph Mansosa na Londres Koko Chimanga boss do amisi kitoko na ebite ko donc makambo telinko isoko tike ngo donc na ebite donc PDG Manchekoko pesa ntango za bino quoi Blaise ma vimpi donc die pour la fa ma copa na kata Londres donc ya bino yango wana kaka ndenge zala ka plus sympangi donc na ebite ko Daniel Kosimanto makambo za danger Claude Mignon Claude Maloba na ebite Charlotte puis j'avais eu ben Nzambe na nyonso omoni pesa ntango makambo pesa ntango zoluka na ebite quoi Joseph voit ma prêtre Ivan Todake pesa ntango ya bino yango yo botuta toujours Ibrahim Nzambe na nyonso kaka ndenge zalaka bana musala zo continuer toujours ko continuer mais kaka eloko libéra cette ngai ke eloko wana pona nani wana na ebite quoi donc matos pe zali awa na ebite sobi na ku kosala ngona nenga sisi ka ndenge zalaka il était comment les amis de Londres na ebite PDG Manchekoko Misi Kitoko ils vont les Todake non va gâcher un Zanda boni mona ngai seyo Zanda boni mona ngai Lele yele o yele o Chéri mama yo kakolela na yo ake ataelaka te masuwa ekona na ebembe bolingo ekokende na mama ye kode minyo maloba ye misi kitoko josevema prete PDG Manchekoko Charlotte na ngai yosalinga boye kwa nini yarami ya misi ngana leli na ngai PDG Manchekoko ngana leli na ngai misi kitoko ngana leli na ngai